Beauté, bandeko nanga mangala, bonsoir. Comme nanga Pamela, bienvenue na chaîne nanga Pamela Lifestyle. Awa tolobaka lingala facile. Biso awa balobi ke confinement, ce qui lockdown et comme aussi la confinement, et comme aussi. Si que balobi lobi ça les zongi. Et puis bien que poto casser batou bien. Tout ça peut tourner ce que nini, bazong ça fait ka école et fungama. Awa biso pe le 11 na Belgique, bana pe mususu bazonga lobi na école, na le reste ba banda ndamu ba banda susu le 15. Nga par exemple na bana il y a 7 ans, na il y a 10 ans, balobi o il y a 7 ans, à la première c'est-à-dire ya basi so. Non le bon emos baba onde na français, to nga pe français on bolo, ba français pinda ko lingala, français pinda. We no speak French, we no like. No. Bon, balobi bana ya première classe ba o ya siwana bazonga na école. Ko ba di très bien que bana wana ko tsa ba mona ndako. Ona nini batiki ko so ba ni ko ba bana. Et puis très bien. Nyoso kako nini balingi ke économie na bango izunga kubalwa. Mais balingi soko biso cha bana biso na danger po bango ndi balobi ke o économie pe bana. E banda de susu to banda ka économie. Nani asina bango cha biso na lockdown. Biso senga ki lockdown malade yango eza pe kaka ya photo zongo pe sérieux. Eza black pe ke o ata kutu yebi ke bango moko bayi makolo nango bayi binde babandaki malade oyo. Donc très bien. Donc bien que malade au na laboratoire. Puisque biso bateau, tout ça bon et qu'on a binoté, tout ça fait bana biso, baken d'école, qu'on a bino kakao économie na bino izunga na ko baluka. Mais non, on a pas accepté en motel. Na oya ngana boy, là tout ça bien ba parents pour ça ndenge nini, mais ngana ko motiver na moto mo te ke bala mo bale lobby so ibale 15 wana ok zomba na ok cha bango pomponi yo gouvernement lobby. Non, de toute façon na se awa biso no ba parents to la nzambe ya bana liposo après ba kusus ba mo na ba ta gouvernement ba tina na bana ba kasia ba tina na bana ba liposo ba kindi ya l'école na pas pour ça faire bon exemple ba tina na bana ba ko rester ba kindi école tout le monde ke ba ba bena ba ngote ya rien wana problème te biso pe wana pe peut-être ba ka ok ba pas pour exemple tout la na pe bango yo so China tuba ngata Trump isa Chinese virus o Wuhan virus no kay na Angleterre na Allemagne ke ba ko tsi babanda déjà so ile 4 est-ce que ya solo na ile ko te ko na vefe ko na maboko no ka na masulo kay ba ni balo ba e ko long pita minte zo ka manango ko ti jamais kala minte mais ko ti juin après fin juin abana ndako tozala biso bien tosabaki na biso biso tokomi biso ba régime parce que na ntango ya corona oyo mpe ere ebandai na ebandeli corona elaka kosa ngai première semaine eleka kolia komela kolia deuxième semaine eleki tozoliataka tozomela apres na yo osokambi natali biloko nalidandima me nazolia biloko epele koye ligongo nako eza daya monene bakse susu monene na mois 2 semaines non baron pourquoi mpona nini nasala bami mabe nala bafufu na bite nasala pioli mabe nalia nasi loso mo ya pulai biso lia bakote o mabe nasala ba dumplings mabe nasala ba dessert nasala milkshake mabe pe nali spaghetti, il y a 4 fromages différents, mozzarella, parmesan, tu vas pas casser des différents, aussi fromage pour l'émission school, et quand la spaghetti et Pamela, Bizakara Moko. Rubi Sanzoto, oui, d'ailleurs, très bien. Et on peut la tour, non, Pamela, je peux le comprendre.
poussa ça na pe jeune fille comme déjà pe âge ko poussa na te sina ko kana ngunza na biso ba jeune na nga pasi moko na zoyo ka ba jeune oh my god ba ndo so la pasi wana kasi ko na nga na Congo na pi oh my god ko na nga na Congo kuto ngunza makontre lo ko mote atango na papa ba descend ka wenzi ba otinda Italie ta ko kinene yemoko na nga kutambola ko aba na nzo tangisa makasi ana plus de 80 ans kaka ye wana osuka bilamba kaka ye wana olinga alamba ye wana kaka 5 ans omoni na kombo na ngunza mazo komba wana omona kwake bozo maltraité koko na nga koko mazo maltraité yo bazala bona koko te koko fo banda bona nga ozole ba image ya bakoko ya biso awa na Europe so kana non il faut continuer ko bouger yango bakoko na so bazala makasi koko na nga bonne essence na taille na kitoko jeune fille mais 80 ans mais ngai awa alors yango wana zoi décision na bino il faut na changer lifestyle na nga na bipe non te banga pina lela nga ba challenge nasa na asuna challenge moko challenge moko ko monango ya monango fupa bigon ya Mr. London Mr. London 2 semaines donc 14 jours ça la chaque jour sport wana donc na sérieux non ça 14e jour kana déjà photo na nga ya avant na bandango ndenge na bandaki na après na kanyo lususu na 14e jour na siko ba différence oh my god libu nga munene oyo za kwa suki na suki na zemi su ya 9 na 2 semaines on a moni déjà moi résultat na kama na bino ils sont solo ko na mona ba chele ko ils sont solo ko na imaginer ça fait déjà 2 semaines ça va sous 2 semaines et dernière ressource ça va sous 2 semaines pendant que nous avons mesuré dans dernier ya libunanga pour 4 semaines likolo donc total na sala mona 6 semaines pour na mona na résultat ya faut pas bigon et pesina c'est qu'on a na 3e semaine donc c'est le 3e semaine non c'est la toujours chaque jour juste dans la céleri tangawizi citron énergie na biepuna okay toilette pour bilisa ba pour que ça mate wana donc on la comme na china na kiwi eza eza fruit mo bezala chocolat na libanda so kati ya mboye eza vert na kati na bakongo mike et batine na kuna malingala te na oluka ngata kata na français na oluka on imagine na kiwi na kati on a pamplemousse mais oluka toujours pas fruit o eza na sucre pe mingi te pour nazo éviter ne ba sucre pour na ndenge ya régime yanga pour na kilo mbamba et chaque fois so na osa régime omona soki naza naosala régime nakoma très obsédé na omata na kilo nakoma kaleka moke na matifu na mona naketi combien omona moko to 4 fois 5 par jour na omata papa na lie na mati na ke toilette na mati na lali na lamuki mona na Congo ke so toilette boy na ke so suni na salle de bain na mati pe pisa nga so stress apo mona komi démotivé natiki na nga alo na zone kolia maintenant c'est bon on a fait déjà 3 semaines plein il y a sport na une semaine maintenant déjà avant il y a régime donc 4 semaines déjà na sali plein na zo respecter régime na nga ndinga kolia na mo pele na kondi kota ngi dia mulai na munene ça c'est pas faute de souci na koma ya munene et là tout déjà pour tout makasi mais na pongeza na ngote na confinement oyo rythme tobimi déjà na kata rythme komika olala ba air moko tardif ba programme ta biso ba kwa mokiti ba pesa biso mwa temps batika ka ba tout est donc à 10 juin tout kota vacances été ils appellent na biso pe bato mentalement tout progresser on peut bien évidemment au penza il faut vous avez sérieux c'est un peu de temps à organiser car maintenant si biso nyonso kono c'est tout ça peut koto muso kita bien nzambe moi dit kwa nini makamususu ili kaka boy futo senga nzambe merci
o biso toza a vivant nzambe abateli biso ya mabe eleka mbango vie na biso ezonga normal po bana biso bazala mpe kaka bia eloko nini mpenza mbona moto olingi osala na vie na yo yanga deja na bandi numéro 1 priorité eza santé na nga oui santé na nga eza très important oui sans santé vie eza nango te komona liboso na travaille dans nga moko Pamela moko toza na bolingo to biso bato mwindo bana bantu Congo bana banza Congo toyebi esika touti mindele mpe bakosi biso mpe mingi ekoki biso mpe badiaspora toyeba kotia maboko ensemble tosungana po tomea mpe baide na biso na biso na Congo ata na Angola na Congo Brazzaville biso basi mangala nyonso toza ensemble toyeba ndenge osala mpo makambo na biso mpe tomemango kuna na mboka na biso toyeba kobongisa mboka na biso moko toza biso ozalaka te ke gouvernement efasala non ekobana mpe na biso moko na bapeuple ya mboka tokosala mpe biso moko ya nde systeme ya kotia makanisi na biso nano nordre eza te kikozala bango na mbongo ebele makambo kaka mike tokosala ya bachangement tolala bien kolala kolamuka ya bakoko na biso toyeba esika touti bayindo tolamuka balingi bino mingi bokontinue kolanda nga na chanel na nga oyo omona nde na transforme na totanga na okonda entreprise mpe bafoto po bomona mpenza nde na bandaki na nde tokoma soki wapi apart wana mpe masolo miso ya bakitoko tosolango awa na Milas Lifestyle tondo baka lingala tokomesana kaka ensemble bongo. Ok, c'est bon, merci Nathan bozweli nga mpona koyoka nga bobosana ko aimer vidéo oyo te bopartager se abonner mpona la prochaine vidéo okorata te. Allez, merci.